Unis. Lamuka oye. Un président oyo azali vraiment responsable. Un président oyo azali na détermination politique. Jamais akelele la mboka na ba voisin na ye. Lamuka oye. Monsieur Tshisekedi à l'axe noir sur blanc aza sous eloko koloba liboso ya bato te. Parce que discours asali yakoyebisa Assemblée générale des Nations Unies que nous les Congolais nous sommes agressés par les Rwandais. Ils sont aussi de l'Obangoka. Voilà. Makambu Monsieur Tshilombo lobi biso na kati ya SID biso na kati ya Lamuka tosala ba marche tobima na balabala bokimo bimeyebiya mais chose drôle ya komona Tshilombo au lieu de mettre contre-attaque ton armée rwandais oyo bakobunza peuple congolais Tshilombo azokelela na Nations Unies abosani ke mutu oyo azopesa rapport azali mama oyo azosoutenir MONUSCO wana kati ya Congo peuple congolais oye nayoki biso te oye Nations Unies azali mama ya MONUSCO mutu atindaka MONUSCO na bapays nyonso eza Nations Unies mais les mêmes Nations Unies nazela secrétaire na bango Guterres alodi bien le M23 c'est une armée moderne c'est-à-dire mutu moko te akotelemela M23 yo mutu bazobutela kati ya Congo au lieu oprendre ba décision au lieu otia ba application na je okomi kokelela c'est-à-dire oza eloko moko kosala te bana Congo biso awa toyebisi bango boye mais Tshisekedi ta eza sute na kotala nsima mutu azonga nsima te soki ozongisi okokweya mutu akendaka liboso koma yo bato bakolanda yo olieke yo okende liboso bakutana yo ozozonga si soki okomi na ebale okokweya bana Congo na kati ya poto justement les États-Unis kokoma ya mokonzi ya mboka diaspora nyonso base mobilize lelo boye bango nyonso les États-Unis d'Amérique mwana mobali bokecho aye akomi garde de corps avant kote pa Martin Fayulu bakofuta $100 na aya Lamuka oye bokecho atelemi na pole garde de corps avant kote futa mbongo na c'est-à-dire image ya Martin Fayulu eza vendi na monde entier lelo boye mokonzi ya solo oyo biso tobundelaka etumba tongo pokwa oyo biso tolobaka 2023 tokokamata ngwende na ye topesa ye alongola badefi na kati ya Congo azosangisa bakongomani nyonso na États-Unis da lokola asololaki deja na parlement ya Amérique asoli na gouvernement Amérique akutani lobi akutani na John Biden Lamuka ye naloba bakutani na John Biden para na Maison Blanche mwana mobali abandi kotanda baverité na lelo nangeko Lamuka ye lelo boye mokonzi ya mboka a démontré même les Américains que ngai minoko nyonso international naobaka yango asali ba point de presse asali ba mission na kati États-Unis abeti ange koleka bango moko baméricain peuple congolais oye ayebisi bango munoko bino bolobaka nga mpe nayebi ya c'est-à-dire bino bokobeta anglais te mpo bokekosa mese wana kuna ye anglais basalaka interprète mais ngai anglais nalobaka ya c'est-à-dire discours nyonso kobeta na anglais ata okomi na kiwalo nga nakoyeba ya eza pasi ya komona un chef d'état ayebaka anglais te ye balakise kaka na monoko bakoki koteka mboka mpe na kidiba lobi namoni Dodo Kamba ake kokutana na honorable Delis Esanga nyonso wana bazoluka dialogue toyebisi bango messier oyo ta tozali eza suta akorganize badialogue te nous préparons pour ramener le peuple congolais aux élections mpona komona mpona kozwa baresultat malamu oyo ekoki kolongola Congo na pasi nayoki mwana mboka atushe likambo ya budget il ne faut pas se contempler pour le budget oyo monsieur Kabila atikeli biso budget ya 4 milliards de dollars mais complémentaire ezaka 800 francs congolais lelo bino balobi budget ezaka 14 milliards
$16 na 16 000 francs. Le budget à 14 milliards, dollars est comme 250. La Mukawaye. Tolobi na bango, ndeko, tant ya kokosa sous peuple zate. Bokosi peuple trop. Peuple là li pongi mingi. Cette fois-ci, tango kolola sous pongi ezali susu te. Yango bokoza mboka mate fayu. Ayebisi memba américain. Makambu oyo bino bokosala na kati américain. Ya kokota Congo na nzela Rwanda. Bozo provoquer toujours insécurité na mboka na ngai. Peuple akufaka mikolo nyonso. Lobby ba Rwandais bake na Bunagana bate mulongo basoda. Babandi banzemo na munoko na ba. Mes chers amis, des choses comme ça faut une élection. Ba Rwandais bate mulongo. Babandi koyemba nzemo na kina Rwanda. Bazo sepela, bazo kumbisa Kagame, bazo wana chilo. Awa na Kinshasa, bazo na Fati beton. Fati aza betote. Fati limbo? Limbo. Fati limbo. Lelo boye, balekisi na RFI. Balekisi na France 24 mitune bandi. Batuni mese Chilombo. Que passe-t-il pour les élections dans ton pays? Chilombo lobby, les élections auront bel et bien. Il n'y aura pas de glissement. Batouille, mais il n'y aura pas de glissement. Jusque-là, il n'y a pas de calendrier électoral. Banda ya Congo, oye. Mais il y aura des élections. Calendrier électoral et humanité. Tu habites un bacandé, vous êtes d'accord? Combien? Tu habites budget, on va préparer pour l'élection, vous êtes d'accord? Combien? Et là, comment côté l'autre réseau est que non, élection cause là. Mais il y a une chaîne internationale qu'il y aura bel et bien les élections. Mais toi, monsieur, s'il y aura des élections, qu'attendez-toi pour que le président Nayo Tchaka Seni, Amilisa calendrier électoral? Si le malheur est boyé, calendrier électoral est comme même la dernière minute. Ils sont tombés papa. Peuple congolais boyé. Et puis, Batounié, opposant à Congo Bakoloba boyé, yo on dit qu'il organise l'élection, c'est parce que tu as peur, il y a aux banga contre l'élection pour Koya. Si le balobi, opposant à banga organise l'élection, monsieur. Ils sont d'ailleurs dans la carte Congo, ou bien ils sont dans la carte SID, ils sont dans la carte Lamuka. Toza cannabis sont opposés à Chilombo. Mais c'est Chilombo à ses opposants. Opposés à Chilombo Liboso. Et ça, j'ai fait la RDC l'Allemagne d'Afrique. Voilà. On est opposé à Chilombo Liboso. Opposé à Chilombo Mibale. Et ça, le peuple d'abord. Opposé à Chilombo Misatou. Et ça, qui sont le même banda. Opposé à Chilombo Yamine. Et ça, l'imbo qui est coup. On a été opposé à M. Chilombo. Parce que les loyaux, Chilombo sont bundana le kutana. Ayebi ke makambo nyoso na yebi sa peuple congolais ekoya na mai. Sikoyo pona redresser peuple congolais komi matata. Opposant à Chilombo yango wana. Biso na kati ya SID, nous sommes les gagnants des élections. Notre président c'est un porteur de la majorité dans l'élection 2018. Lelo boye Chilombo pesi Dodo Kamba Miss Moussala. Dodo Kamba mission pour que ayebisa bato nyonso qu'est-ce qu'il faut faire na makambo etali maponami. Lamuka oye, lamuka oye, nani mokozi, nani mokozi, fayulu. Alors bana mboka, biso totelemi mpona koyebisa peuple boyi. L'air est grave, préparons-nous à conséquence. Tshisekedi tokokanga ye basinga, tokotia na mutuka, akozonga na mwasi ne na Rwanda. Alors bana Congo tokana lelo boye mokonzi mboka soki asilisi lelo na Amérique, lundi akoza na Canada, c'est-à-dire azotambola mpona kokutana na bachef international ya monde ayebisa bango baveye si élection na kati ya Congo ya misatu eloko tolukaki kosala soulèvement yango. C'est-à-dire s'il n'y aura pas d'élection, peuple
peuple prenons-nous en charge. Occasion toza koluka pona kosala soulèvement populaire yango yo. C'est-à-dire ceux qui élection en 2023 ezate. Tshisekedi fois kanabisaka ake. Ceux qui fait élection ezali. Tshisekedi pense à dire que peuple balinga ye lisusu te. Namuka oye. Chose grave. Ya komona na pays oyo oza komi benga chef de l'État. Ceux qui ont voyage. On dit que le peuple a yamba yo, pas na mona ba yo yamba. Ceux qui ont moni même ndenga tewana, kosonga na ye, okomona na tongo nango, makomi ko kisaba na mona nante, na cela, c'est-à-dire les gens qui non, à partir de yemoko exécuter ça. Ah la buka oye. Président de la République, comme Martin Fayulu, mon collazo zonga na mabele na ye, akoza na posa soldate, akoza na posa policier. Parce que les policiers d'ailleurs, c'est propre corps. Congolais. Avec le peuple congolais, oye. Makonzi nyonso, ceux qui ont vivi Libanda, soldats koyamba yete, soldats tikali na kosala la sécurité pour la population na. Mais mouta koyamba mokonzi, et ça peuple na. Boni oya Congo, ceux qui ont outi mobembo, on dit que peuple koyamba ye, ma militaire va nous koyamba. C'est-à-dire dans la confiance à peuple à Tamouké. Il y a une différence entre l'arrivée du président chef Eli Martin Fayulu et l'arrivée de M. Tshilombo. Awa, mokonzi mboka lobi boyi. Mwana Congo, biso baso na kati ya Congo. Ezala Mbujimayi, ezala Bandundu, ezala Congo Central, ezala Équateur, ezala Sankuru, ezala province nini, biso baso ekolo boho moko. Pour exiger Bango, de l'objet Bango, après 2023, il n'y aura pas question de 26 provinces. Congo peut être 11 provinces. Nous sommes à Salaka peuple congolais, nous sommes à Salaka pour la occasion de la balkanisation. Congo Nabiso, Badou yo ba soutenir comme partenaire. Oyo ba soutenir comme Badou ba soutenir Congo. Pour Congo et Katana, il y a liberté en France. Pays à Emmanuel Macron. Mais chose grave, il y a comme on a, si l'on va salir discours, à l'élite, Kagame a sali discours, a imposé dans Simanango, Emmanuel Macron a dit Tilofo, a dit Kagame, a dit Bassa Mango Mibale, a sali d'échange. A dit moi c'est Tilombo, a dit Kagame, a dit moi c'est Kagame, a dit Tilo. Après, a dit Bango Libanda, a dit photo. Libanda, a dit Bombate. Les noms de ce Tshilombo, à comprendre l'opinion, nous sommes agressés par les Rwandais. Mais Moukorobi Satobima na balabala. Dans le bâtiment Rwandais, on va Congolais. Si l'on va dire que nous sommes soldats. Quelques temps après, Kagame est au Congo. Si l'on va bien dire Kagame c'est mort. Mon frère. Bande Konanga et IDPS. Oye ba bien que tous ça pays mibanete. Tous ça kana pays mort. Et puis biselo stoye, oye bani. Soki kaka bunaga ne kei Rwanda pa. Soki obengana moto IDPS. So bisaka kene bu. Kene bunagana. Parce que makambo luka kango wana. Mukolo biso totele malaka Kagame. IDPS akomisa biso benemina. Obenga ba Rwanda bande konabi. Dala lelo bande konabi no musala bazo sala nako. Na zela mukolo. IDPS dala musala bande konabi no bosala na Congo. O bino bolobaki jamais biso le Congo toko bunda na Rwanda. Lelo Rwanda alakisi Mosapi, alakisi qualité na ye, alakisi wa ya sali. Congo soko za mobali. So minduki bunda na Rwanda. Atuni mese Tshilombo pona likamu ya Filomo Yave. Tshilombo lobi, Filomo Yave, bato bafunde bande kona. Bamina ye, ba collaborateur na ye, bato bafundi ye. Tolobi mese. Banda kala wana. Yo amar. Est-ce que tu vas mettre la problème pour ma casse? Moi na fala sawa, ba journaliste wa mona neta zili wa komona bino. La mukoye. Lelo pari neta zili wa komona biso nyonso. Alors na lingi bana quartier 3 nyonso. Place tozali, toyoto mona 4. Kona ko salier, mo considérer amona kia solo, na tika ki bana Congo. Bazo bunda bitu. Biso nyonso 4 likolo ba journaliste ba sangwana, ba pantela. Tomona 4 likolo. Tomona 4 mutesa tomona 4.
papa mobali mwana mobali nzamba pambola yebisika azali président bien ke bayiba ye pouvoir mais akangi maboko te akangi monoko te mwana mobali mikolo nyonso azolakisa mayele na ayebisa monsieur Chilombo bien que tu m'as volé le pouvoir au peuple congolais apesi ngai mais je ne peux pas te laisser comme ça parce que tu es adoré par les aînés naloba ya liboso proposition mokonzi ya mboka loba tokende baélection anticipée tokwesa majorité ya kabila ekwe Chilombo boyi alobi kabila c'est mon partenaire quelque temps après quand le même partenaire Chilombo a déclaré je suis bloqué angaye bana kongo oye yo obengi mutu partenaire toyebiso moyo kosunga yo oboyi na nsima nango okomi kolela epuis ntango akonstate kaza bloqué olie asenga élection anticipé foyelo asengaki alobi na kodisudre anazodisudre assemblée nation akamata badepute ya kabila bakoma batuna abosani ke ya des députés au parlement qui n'étaient pas même candidats mais kabila akomisi député bomba Chilombo alusu les mêmes bato wana akomisi bango batuna lelo boye gouvernement bawarior ekomi gouvernement ebende mokonzi ya mboka le président Eliad est ce que tokobakisa nyonso maboko bisi mayele afayile kotikala na moto nanga lamuka oye mokonzi ya mboka alobi lisusu mesie bien ke ozotambola bavoyage wana ozokita ozomata yo moko ozobenga voie diplomatique mokolo kongo ekolela ata pays moko te kokotela lelo plus de 200 voyages aujourd'hui là nous sommes agressés par les Rwandais pays nini ekoteli ko la moka ne tombera pas Fayulu ayebisi Tshisekedi messieurs si nous avons les soucis de notre pays tout ça la réforme est institutionnelle comment parce que Nathalie gouvernement Kabila Tiki parlement Kabila Tiki nani armée Kabila Tiki et ça entouré par les rois bana Congo oye lamuka ne tombera pas biso poto kanga baruande tosala bareforme na te tozosala bareforme tokoyeba ke oyo aza rwande oyo aza ugande oyo aza buru na nsima nango tolongola bato wana nyonso toremplace bakor okomona ke makambo nyonso ekozala lisu te Chilombo alobi ke wana ozoluka mosala inane ekoki te lamuka oye manda ekoki te lelo Chilombo alobi ke je suis bloqué par les rois est ce que moto aboye topese komonani la moka ne tombera pas non soyons sérieux yo makambo nyonso bazoyebisa yo ozolinga te ntango kota tembe ozongisu na nzela sikoyo moto bongo totiki so azwa deuxième mandat papa kombo na yo eza incompétence kanga bisala te lelo boye Chilombo akomi na système nini lokola akomi na soni azoyoka soni soki amoni moto atraite ye akangi na boloko mais toyebise mese on n'a pas peur de la prison eyaka mpo na biso tokobanga yango ata mokolo moko mama Marie Maseni alobi na kombo na mboka na biso bakombo ya nya ezalaka après mama wana akese retrouve na prison peuple congolais oye biso toza kuna te tolobi na ye Denis Nyakero a comprendre que non mobali ya mwasi ya Kagame na mwana mwasi na ye bazobomba congolais mais ake na rassemblement ya bafambe ya bachef d'état bake kuna champagne eba bake bayambali na mwasi ya Kagame bazokanga bafoto bazopesa na c'est-à-dire bazomona peuple bise tuseni la moka ne tombera pas lelo yo j'ai balkanisation ye mpona suka na nga wana napesa pe ndeko j'ai balkanisation ye lobi na kwa mutu bakangi basoda bien arme
basola bakumbaka euteli bidongo kasanga litoi ndeko nanga olanda makambo ndenge ezotambo na Congo avant na kota pe liboma bino balobi ya une conflit entre Teke et Yaka mais tuye kokuta minduki na kati ya bayaka na bateke minduki wana euti wapi batuli tata wana azangi maloba ya koloba et puis toya comprendre que non biloko wana ce sont pas des Teke, ce sont pas des Yaka, ce sont des rois. C'est une mission. Bande Konanga. Tomonaka batobele bakota na zera bandudu. Et puis ba politicien ressortissant à Grabandudu. Et bela bazabando. Et bela bazabando. Nali kotanga bakomole bango awati. Na tango ba ombe bakota awa na Congo. Gouvernement Kabila. Batabandu nakate bazalaki. Nini ezangaka mokolo wana bolo bakeno bango bana bazokota eza na nsima barwande lelo yo lebe bango bana bakotaki bato oyo bakome okoma peuple congolais me bakimuta bazaka na gouvernement obemineko bazaka na gouvernement ebele bazaka na gouvernement wana approche ya Kabila idps boyemba boloba mokolo tokota pouvoir tokende kingakati tokanga Kabila. Le pays ne peut pas diriger en deux personnalités. Peuple congolais, voyez, aujourd'hui là, la RDC a trois présidents. Likamwana lisanga bonganga loba, bakobi kola tobi, papa, ceux qui coûtent mega kokanga lisanga bonganga. Tolinga to senga fait. Oh koya. Ça c'est vrai. Au Congo nous avons trois présidents. Le premier président, c'est le président du peuple congolais qui a été élu par le peuple congolais qui s'appelle au nom de Madini Fayouluma Martin. C'est lui le président élu légitimement. Le deuxième président, c'est le président Magellan. Attends, on pas Pamba. Quatrième président, c'est le président hypocrite. Il y a banda qui a pouvoir. Alors, Bakeloko. Mais à cela, comme ça, c'est yebisanga mboka moko baprésent bakozala ko combien Fayulu atikali na souci na nzala na souffrance na insécurité ya peuple ko mais yo Kabila na tiro mosala na bino eza nini aujourd'hui là tiro mona minduki Kabila pe na mindu finalement na kati na bino président nani Kabila aza basoda tiro mopena basoda na confusion nalobaka mbulele kaki nabi armée présidentielle soki président atiki pouvoir akokende na armée na oyo akoya asali mpe armée na mais oyo na Congo tomoni eza yango te Kabila atiki armée unité wana ezaka formé par Kabila Chilombo ye kaka la même unité ya Kabila ata mona yango na nsima na papa alors bana mboka biso tolobi na bango boye aventure oyo bosali na Congo ekotikala kosala lisusu azaki na problème ya bateke na bayaka mpona nini makambo wana esamaka na ta ya Kasavubu te mpona nini makambo wana esamaka na 32 ya Mobutu te mpona nini makambo wana esamaka na 3 ya Laurent Désiré Kabila te mpona nini makambo wana esamaka na ta China Rambo te kaka na ta Chilombo conflit ekoti